Patriotique FJSP Fachi 20. Nous soutenons les chefs de l'État. Mais nous sommes contre le népotisme. Nous sommes contre le tribalisme. Nous sommes contre l'injustice. Biloko wana nyonso est bloqué pour pouvoir Mokonzamboka. Tout ça pour soutenir Mokonzamboka. Et puis tout sengi na ye, pour sala informateur à sali et mon année. Tout senga informateur. Moi Nambogo Augustin Kabouya a comme formateur. Voilà. Et les restes nzambe ndaye. Olobi na réseaux sociaux, bazo publier ba gouvernement combat Timothée les noirs eza na tondi nzambe matondi. La sengi informateur, merci. La sengi Mokonzamboka, merci. Soki Mokonzamboka akotala ke na kati équipe poto gagner coupe, il faut na zala na elenge wana Timothée les noirs oya tambola ke elenge na elongo na bilenge ekezala bien. Tozo penga bana ba soda. Merci pour vos arrêts et les Amlandabiso, de l'Opéza, la front des sursauts patriotiques, Kumbamara, la Molamboka, Timothée le Noir, Oye Penza, Mikolo, moi et l'équipe, Asaki Bongo, descend de la Roya, qui n'a pas de la nation, Kakapona, Kolubé, Natina, il y a Baladekonabiso, il y a Pain Victoire, il y a DGDA, il y a Snell, Oh, Bango Penza, Balonga, Bango, la Misala, justement, qui nous le son na bango tout peut déconfiner na bango pesa ka bango te Timothée le Noir vraiment à ça qui descend pour te mongongo na ye et yo kana pas Mokonzamboka fiction que tu sais que dit malgré bakok agent kasi Timothée le Noir a ko limbaté a ko continuer toujours les lots de ya pour la déclaration politique na ko sala voilà l'autre type no bona les bongo. Bonjour. Alors c'est une grande joie pour nous. Qui sommes-nous? Nous sommes le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, FJSP, Bar Fachi 20. Dengue modérateur à Outi Koloba. Nous déjà point de presse à Liboso, avant même que Mokonzamboka ait nommé informateur. Et évidemment, vous nous avez toujours accompagnés par rapport à l'action Tomenaki. Et vous comprenez que le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, azotika la kaka na 4 ya objectif na ye, azotika la kaka na 4 ya mission na ye. Moko ya objectif na biso, moko ya mission na biso, et que tozo so ba voix de 100 voix to komisa yango et pas ya Mokonzamboka. Biso toza na 2-3 destinataires. Biso toza na destinataire moko kaka o ezali obele Mokonzamboka. Alors t'organiser qui 2 jours oyo boyebi pour la récapitulation. Organiser 2 jours, il y a rencontre avec les jeunes dans CEPAS. Et après 2 jours, voilà, dans CEPAS, comment qui mémo, on va bien dans le proto mémorandum. Évidemment, principe de base, et ça que mémorandum, ça va toujours accompagner la demande d'audience. Depuis ton côté ici, demande d'audience, la minute, on a déjà plus de 1 mois, au niveau de la présidence de la République, tu as accusé de réception. Donc la procédure les autres c'est quand ça la suivi à dossier il y a un bon moniteur matakiti na oya landa ko obele ska Mokonzamboka lala parce que tout le monde a qui procédure au niveau palais de la nation et ça là qui koumela. Et pourquoi cet état d'esprit? Parce que cet état d'esprit nous appelons ça les sursauts patriotiques. Tous les gens qui ont ma bête na affaire à l'état, tous les gens que Mokonzamboka azala entouré na batete bato ba kosunga yete ya wana biso. Les sursauts patriotiques, est-ce que tout le monde est à Kolala, tout la moussi? Est-ce que tout le monde est à clair? Tout le sengi pole, pour nous finir ça, et bandeko ya oya bayamba kibiso, sécurité interne, ndenge babenga ya chef de l'État, bayamba kibiso, ba faire comprendre biso que démarche nabino est constitutionnelle, démarche nabino est bani, mais démarche nabino a un niveau ya oya beaucoup de réponse té. Faut voir l'andelango, la palais de la nation. Quelques jours après, tu as le palais de la nation
na cadre ya suivi ya dossier na biso. Ça veut dire mémorandum to déposaki accompagné la demande d'audience. Or na cadre sa mémorandum wana to lakisaki na mokonzi mboka d'abord évidemment félicitations to pesaki et puis to expliquer biso jeunesse ndenge ni to boyi tribalisme, ndenge ni to boyi népotisme, ndenge ni to boyi injustice et ndenge ni to kopi oyo toza déjà prêt ya ko accompagner pendant ce deuxième mandat. Alors on dit tomataki to kendaki parler de la nation mais est-ce qu'on a parce que sursaut patriotique eza na nguya eza na moto directeur de cabinet Guilain Yembo akimi biso ola kota na entrée principale ake kota na entrée à Sima. Ça veut dire que mungongo ya bana nkoi eyokanaki ndenge tovandaki na palais de la nation de 10h jusqu'à 16h dès à partir il y a 15h directeur de cabinet Yembo. D'ailleurs c'est une bonne nouvelle parce que c'est un directeur de cabinet sortant dès à titre de la assistant naie en attendant entrant à côté pour la remise et reprise. Monsieur Guilain Yemboisa sortant parce que Fatia Lobia a besoin de l'ongi à Sika, a besoin d'énergie à Sika, pour être Sungaye, pour être Bakosunga République. Bizarrement, au niveau du directeur de cabinet, Bamoni courrier était pendant 1 mois. Mémorandum et monanité pendant 1 mois. Donc, quand tu as le bureau courrier à la présidence, tout ça la photocopie encrésatée. Donc, quel est sur le bureau, il y a protocole d'État, tu as une machine à photocopie encrésatée. Alors vous comprenez que déjà, ce qui est à niveau, il y a bureau courrier, ce qui est à niveau, il y a protocole d'État, et que le bureau, il y a 4 présence de la République, en réseau à la tête, ça veut dire qu'il y a déjà les bas qui blessent. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à deuxième mandat, étant jeune, dans le cadre de sursaut patriotique, nous comprenons déjà, manu militaire, chef de l'État va changer le cabinet. Na kotaki na toilette, na kangili solo, na ofongola ngote, na 4 présence de la République. Ça veut dire que face à la presse, ce n'est pas un show. Mais face à la presse, les sursauts patriotiques que nous sommes là pour dénoncer. Pour le monde, dans la carte de sursaut patriotique, tous les maman, tous les papa, parce que mon corps, il y a mission, et ça, qu'on sangisa, qu'on lela yabana ya Congo, qu'on sangisa, il y a Bakoko, il y a Etienne Tshisekedi, qu'on sangisa, il y a Bana, il y a Fati, 20 champions, pas problème, tu vas comme un niveau, il y a l'icolo et Ebala. Il y a un bon moni, tous autres Tikanake, il y a DGDA. Oh bazaba temporaire ya Lufu na ya Kinshasa ya Bichingobila lelo peto sangali sona ba mama ya DGDA oyo mibali na bango donc ba papa na biso basalaki mingi pour la DGDA. Or la loi dit par rapport au fonctionnement na bango ya douane mutu oyo azaki déjà engagé a sali plus de 20 ans ndenga kufi ba droit moko il faut etikala esunga kalibota mais DG ya sika lokola za moninga ya chef de l'état ba beta na yebil monsieur Bernard Kabese alobi ya yebi makambo wana te ate eza loi oyo ezali certifié dans le journal officiel il est italiété yango yo ngana lobaka personnellement mbokele bomoni so tozala bandeko ya plein victoire comme d'habitude plein victoire le to telemi na lingi na profiter na pesa message na bino bandeko ya presse boyebisa mindele ya plein victoire nga naza na ngai mutu ya piaka mais na formation na zwa na kokaka corruption te kobengo bango bazobenga ngai bapesa nga mbongo j'en ai pas besoin. Là, nous avons plus de 360 familles. Nous avons plus de 360 familles. Oyo soko tient la famille, 10 personnes, ça vous fait plus de 3000 personnes. On va passer Fati deuxième mandat. Les Libanais a commis qu'on utilise Batou Nyoso, Balukanga, Tokutana, Tosolola. N'ayez que pas quoi c'est ça. Mais ngai na minute on a na méditation moko. Attends que mon maman Marie ana na ngomba. Non c'est la gars pas ko la mia Fati. Oyo ya Libanais na olia na ngango te. Donc bandeko ya presse, vous comprenez que et pas ko la mikutu yo fi dans ma plein. Parce que ma personnel en fait et si vous mona na mboka nini, batu baza ba temporaire pendant 10 ans. Que dit la Constitution? Que dit les lois de la République? J'estime que l'actuel DG Bernard Kabesa, Soki Kabese, qui est l'ami personnel du chef de l'État, atangana mukonza mboka, wana eza chance na ye. Moza ko sunga muninga te parce que tant muninga pe sur confiance. Tala ndenge bato yo ba votaki Fati, bazola la libanda. Ça fait 4 mois. Na ke visiter bango na 22h 23h. Batata balali na balabala na se ambula. Est-ce que tout ça est état de droit? Est-ce qu'il y a un deuxième mandat au même na ça moi? Le koloza muninga ya mukonza mboka, il faut traiter bano ba pesi mukonza mboka deuxième fois.
tozalaki na bandeko ya EPST bandeko ya EPST tout la mwisi ya zaza na yebi to so balesi bango bato oyo bakorrigeaki examen d'état 2021 2022 2022 à 2023 tozalaki na bango baye koluka biso le front de jeunes pour les sursauts patriotiques to matisa mongongo ya besoin na bango ebalimwe na yebi te mutu wana soki esa corrompre bango tozalaki so na bandeko ya francophonie mais nalingi napesa information na bana kisasa bana diaspora bana franco ya nini ya front des jeunes ya sursaut patriotique bandeko ya francophonie mongongo tomatisaki eyokanaki bafuti bango donc bandeko ya francophonie bafuti bango malgré que muta dirigeaki francophonie alingi akoma sénateur ma comprendre que soki alie mboka batravaille ki sénateur wana na molimo ya muku atomboli esimba te voilà eloko tozolingela faci yango wana et puis boko remarqué tosalisi babanderole mibale bobenga yango nini baroulop français passe babi roule up voilà mboka elenge donc roule up oyo bomoni eza mibale à tout seigneur à tout honneur na bandi na mokonzi ya mboka faci ndenge azala na butu na moi tozoloka ye famona biso kaka biso mo tovotaki topie deuxième mandat biso mo mpe bana tooloka papa famona biso kaka parce que na kati na biso mikumba ebele oyo bato bazoyebisa ye te mais biso tozoyebisa ye alimbisa biso tozoyebisa ye na bareseau sociaux na média. Pourquoi? Parce que na niveau ya protocole d'état mpo na audience eleka bazosenga ba 10 000 ba 20 000 nalobi na nga oyo ekeya est ce que natangi komba mutu biso nyonso bana faci biso nyonso bafaciste elengi ya union sacré mpo tokendaka nango ntina bordure donc na mati na bordure mpo nalobaki na niveau ya protocole d'état mpo bofongola misu botika bisaleli wana okokoza na likanisi ya malamu mpo na mokonzi ya mboka mais soki 10 000 20 000 ya kolesa te kombo ekeleka te biso audience ekota depuis le 29 janvier tokoti mars lokola toa na mbongo ya kolesa te mboka elenge bino mo boyebi suite pourquoi totie roulope na elongi ya mwana mboka Augustin Kabuya. D'abord il faut reconnaître une chose biso toza sursaut patriotique tosepelaki na chef de l'État par rapport au choix naye dans le cadre il y a sursaut patriotique apona mwana mboka Augustin Kabuya comme informateur yango wana au nom de la démocratie toza libre tolie lara mututé naso na lie lara na beta na ngali solo boyebi ngai mais to sololi ndenge bana kisasa bana Congo to solo lara tozo senga na mokonzi mboka dans le cadre ya sursaut patriotique mwana mboka Augustin Kabuya est informateur akoma obele formateur parce que ça yambi déjà batu nyonso apesi mokonzi rapport mokonzi abi kende ko sela nga gouvernement ça veut dire que biso tozo tikaka na logique à chef de l'état tozu langage wana to bumolo yango na ndenge na biso tozo senga na mokonzi mboka que informateur Augustin Kabuya honorable lelo akoma formateur. Pourquoi? Parce que toza na besoin ya classe dirigeante moko ya bilongi ya sika babilongi mususu esi to message nango esi to lembi surtout babilongi ya ba pepe. Est-ce que nataki komba mutu bilongi ya ba pepe nde to lembi o pepe nani oyo o pepe nani oyo pepe tanga zu fonction ake bala mwana 25 ans bongo biso siko to bala mukoloni po ya biso ba pepe bazozwa bango. Donc merci na mokonzi mboka pour na choix ya mwana mboka Augustin Kabuya comme informateur et le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques FGSP Faci 20. Nous demandons au chef de l'État au nom de la jeunesse congolaise que mwana mboka informateur a comme formateur ya gouvernement et déjà nous avons consulté tout le monde pour éviter que casting et que ça va bien et que permettre mboka et bakokende liboso. Donc voilà en un mot bandeko ya presse, je suis à votre disposition. Tuamonenga na limité na kendeke pas CG Kabuya. Mais mutu na kendeke kotala za voisin na ye. Eza noko na ngai lycée Ekofo. Il fallait que notala noko tokutani kalana noko Ekofo to solola. Oh, noko Ekofo aza voisin na mwana mboka Augustin Kabuya. Alors na kotaki na ndaku na yete par principe de base aza autorité sans rendez-vous. Moi je suis protocolaire et ça impossible. C'est vrai, Timothée Lenoir a de bonnes relations avec les CG Kabuya. Timothée Lenoir a de bonnes relations dans le pouvoir parce que je suis à 4 à pouvoir. Et message au Pessingaï, n'appelle à la mouki na tongo na moni bate bele bazo bengaga. Autre moni publication, il y a papier, il y a gouvernement, les réseaux sociaux, comme on est en 4. Mais na c'est l'engé.
natangi pe tozobundela pe ekolo tozotia pe mokonzi ya mboka poa naza moko ya baanalyste politique na kati ya pouvoir na ceinture ya chef de l'état nazaka flatteur te ya mabe na kondanaka ya malamu nabetaka maboko soki lelo mwana mboka Augustin Kabuya na casting azosala oyo mokonzi ya mboka ayebisi ye apropose atie kombo na ngai na kati est ce que ngai nakoboya nga na mokristo nga na moyengebeni nakotonda obele nkolo matondi bandeko bajournaliste kanda te zuwa te naza mpe congolais de père et de mère chef de l'état lobi na deuxième mandat oyo privilège na nani na jeunesse amoni ke Timothée Lenoir général 7 étoiles général tio alimbisanga za 4 étoiles mais respect chef AMG yo oza ya mapinga tozobundela FARDC mpo na este mais ngai naza général de la rue 7 étoiles soki lelo na ossature na nini na casting ya mwana mboka Augustin Kabuya akotisi kombo na ngai d'ailleurs biso nyonso fo tokumisa nkolo epuis ngai nazala na ngai moto asoni te nazosenga na mokonzi ya mboka mona ngai mokonzi ya mboka mona ngai mpo na jeunesse mokonzi ya mboka faza na balobeli ya solo vis-à-vis ya jeunesse d'une manière générale ndenge tozosisa point de presse oyo semaine prochaine tozokende déjà Lubumbashi bandeko ya Lubumbashi na Katanga baza déjà prêt bandeko ya Likasi baza déjà prêt bandeko ya Lualaba baza déjà prêt voire même bandeko ya Tanganyika balobi yaka nanu kote oyo oya komatisa nanu mafuta awa biso mpe bilenge tolamba bandeko ya Congo central kutu na parlons pas bandeko ya Grand Bandundu déjà bakomi prêt alors nazoyeba te na bandeko ya bureau tokose partager ndenge nini tovai nao na Kinshasa tokipe nao makambo ya mois de la femme et on s'organise po tokende kolamusa jeunesse donc bref soki kombo na nga ezotambola na kati ya liste mais naza moyengebi na mokristo naza mpe mwana muku atombolo naza koko ya mama Marthe naza koko ya papa Etienne Tshisekedi naza mwana bangunza mwana bamvuluzi naza mwana ya Simo Kimbangu donc lelo oyo soki mwana mboka Augustin Kabuya azwi kombo na nga amemi yango epa Fachi Beton d'ailleurs ezala clé po Fachi soki atangi kombo ya Lenoir mokonzi ya mboka akopema lisusu te po bandomonaka bilima kaka ndenge ezolanda ye kaka akokwale kaka oyo azali vraiment moto makasi luzibu lutondo nzamba donc oyo kokwa mwana nsemi fo kozwa ye kaka donc voilà c'est important lelo yo bandeko na biso ya diaspora baza bato il faut qu'on respecte makasi parce que la diaspora congolaise partout dans le monde va s'impliquer makasi pour na oyo nyonso ezoleka oyo et puis la diaspora a voté et lelo tolinga te na ndenge ya kuzu ndenge bana kisasa balobaka biso nyonso tovivaka na diaspora oyi ke transfert ya diaspora esalaka bien yango nazosenga kuta bana répondre na mutunana nazosenga na bandeko ya diaspora bajournaliste bozume ngai nazosenga na bandeko ya diaspora bayeba kosunga batemporaire ya ofida oyo bazolala na balabala bandeko bazolala na balabala batata mikolo bamama baza na balabala na mbula na moi bandeko ya diaspora numéro na ngai te après point de presse bokomona baimage na bango boluka bo entrer en contact na bango bosunga bango lelo 21e siècle 3e millénaire numéro 1 DG ya DGDA ofida nani Bernard Kabese alobi dossier na bango ayebite mais ye moko a répondre bango na mukanda collectif à temporaire souci na ngande bazolala libanda moko esa kufi na peine victoire kutu 5 bakufi libanda lobi ata bakufa na bango to bitumba oyo ya front des jeunes pour le sursaut patriotique aujourd'hui tozo senga la diaspora balamuka lisusu diaspora atelema pona sursaut patriotique ata situation ya este ezosenga vraiment un sursaut patriotique ça veut dire implication ya biso nyonso mais tobosana teke na kati ya diaspora nous avons aussi des personnes vivant avec handicap nayoki ndeko gradimo ya journaliste atangi kombo ya mwana mboka César Ngadi c'est quelqu'un que je connais aussi c'est un grand opérateur économique un grand éditeur un grand journaliste oyo azali personne vivant avec handicap oyo azala ba fondation azala ba structure na poto na awa atanga soki esengi ke na cadre ya deuxième mandat azala nommé comme ministre délégué à personne vivant avec handicap pourquoi pas Fachi apesi quota ya ba maman apesi quota ya ba personne vivant avec handicap mais il faut rotation pe salamaka
akatisa biso pe na côté ya jeunesse. Ah tozolo ba que jeunesse parlementaire. On va remonter à l'Assemblée nationale ou encore on va remonter à Sénat. Mais nous voulons une jeunesse comme ça. Aujourd'hui, Kabouya, il est, comment dire, informateur. Lobby tozo senga mukonzamboka comme informateur. Lobby to mona ba ministre oyo moko ba jeune ba bundaka na TV. Timothée Lenoir Azali, Trésor Mwamba Azali, mwana mboka coordonnateur na biso ya sursaut patriotique. Bati Malanga, plus de 15 ans, il est à la télévision. Bana o papé Etienne Tshisekedi à Bokoli, la politique. Donc c'est ça. Et ça sera une manière que je me permets de dire responsable, une manière, il y a gratitude, il y a chef de l'État, il y a Koyeba Kokani sa jeunesse. Donc, si les personnes vivant avec handicap, Kota na maman, il faut la respecter. Balongoli maman, Bachepe papa, wana César Angat, le plus important, Bandegona Bisso, parce que Bissonios, d'une manière ou d'une autre, tous un handicap. Handicap est qu'on appelle dans Moutou, c'est qu'on a un décalage à raisonnement. Donc, Moutou Nyon soit abotami dans Moukili, à un handicap. Donc, merci dans Moukonzamboka de penser aux personnes vivant avec handicap, on va accompagner, mais à bout, ça n'a pas de jeunesse. On a poussé tout ça la point de presse, presse bien. C'est parce que, après la point de presse, nous voulons informer au gouverneur de la ville de Kinshasa. Nous voulons informer à nos services de sécurité. Ça veut dire que nous allons consulter les fronts de jeunes pour les sursauts patriotiques. Et que nous avons un dossier abandonné, nous avons un dossier délaissé, nous avons vraiment une voix de sans-voix, nous sommes accompagnés. D'ailleurs, après prendre la presse, dans quelques jours, nous allons prendre la descente. Nous allons faire une victoire. Nous allons faire la wana. Pour y avoir un démoutou. Et que c'est un licolo va comprendre que tant que va résoudre le problème de sauter, tu vas ticater. Tu vas na ofida. Tu vas comme on a déjà. Tu solanaï. Il y a on a 5 déjà. Le gouverneur a vu la Kinshasa Chantilingo. Na 5 na service de sécurité à Ambo. Na 5 na commissaire général à la police, général à Longaboni, Benjamin. Na 5 na mwana mboka, pour les général Blaise Kilimbali. Na to passe un message na mwana mboka général Blaise Kilimbalimba, commandant de la ville de Kinshasa, a déjà informé que le front de jeunes pour les sursauts patriotiques, Fati 20, dans les jours à venir, tu vas dire action. Ça veut dire que tu as dans OIA, tu suis gain de cause. Tu as parlé de la nation, tu suis gain de cause. Le plus important, c'est que nous sommes dans la légalité. Parce que dans 400 mémorandums, la biso, tu as déjà ma Cambonios. Mémorandum, la biso, accompagné depuis le 29 janvier. Na demande d'audience, na palais de la nation, sans suite. Mais politiquement parlant, ils sont informés. D'une manière sécuritaire, basé informé. Donc, nous sommes dans le étape à Koloba. Nous sommes dans l'étape bien sûr patriotique. Ça veut dire il y a Gosala. Ceux qui sont Kangabiso, et l'Enginangonde Yagoana. Mais Kangabiso, nous sommes tous dans les droits. Il y a tous les candidats malheureux. Le front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Les jeunes étudiants, Matisse Mbom à l'université, il y a Minerval, sans que vous allez informer, vous Lukabiso. Mais ça a l'air à soda, ma sécurité, on va contacter. On les a dossier moko sensible. Ma cambo étudiant, ma maman Wenzo va bengali bino boy tout ça. Mais étudiant na homme non bazote quand vous va passer libanais tout ça. Mais dans un premier temps, après quelques jours, il y a point de pression, nous allons commencer à mener des actions. Et nous allons mener des actions pacifiques. Il y a notre 5 la gouverneur à Ville Kinshasa, Chantiling Ngobila Mbaka, Gouvé. Notre 5 la Mwana Mboka, commandant à la police, général Kilimbalimba, Blaise. Notre 5 la Mwana Mboka, commandant à Ville Kinshasa, FARDC, général Stazen, base à l'informer. Mon général Stazen, soyez informés et que dans les jours à venir, le front des jeunes pour les sursauts patriotiques, tous ont une action. Parce que tout le monde a procédé à Mikanda, mais tout le monde alors, les sursauts patriotiques, ils ont côté les ménages. Ils ont repéré sa moto dans le bon sens. Donc, repéré sa moto. Si tu as une solution à problème de la et tu as sûr que Moukonzamboka, Namwana Mboka, Augustin Kabou est informateur, tu as 5 comme informateur, tu vas intervenir pour Rwanda Azate, Burundi Azate, Zambie Azate, Awa Italien Azate, Awa Portugais Azate. Ah oui, ils ont belé de pères et de mères. Voilà. Mais la limite
tu soulever point mot que c'est très important. Tu vas trouver une solution à une seule condition. Si on a les formateurs. La bête c'était l'informateur Augustin Kabouya, tu as aussi la Mukonzamboka comme formateur. Pour nini, qu'est-ce que dit la Constitution? Que disent les textes et les lois de la République? Ça veut dire que la majorité parlementaire, il y a des moutous à cause du Parlement, il y a des moutous à cause de primature. Donc aujourd'hui, tous supporter et ça IDPS. Ils ont été majoritaires à l'élection. Ça veut dire IDPS à cause du Parlement, IDPS à cause de primature. Parce que Baron de votre majoritaire. Et puis IDPS au besoin à cause d'un bureau et à Sénat, présidence. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires. N'a d'ailleurs pas changer à nous. Donc, le local informateur, il y a IDPS, il y a sa position à 200, 500% pour que l'informateur y ait comme informateur. Surtout qu'il y a IDPS. Donc, félicitations à IDPS, tous les abino, beaucoup long abino mon côté. Mais beaucoup long à ceux qui biso, nous sommes surtout dans le cadre de sursaut patriotique, pour accompagner le chef de l'État, deuxième mandat, il va réussir pour les commandants. Patriotique, FJ, SP, Fativet, nous soutenons les chefs de l'État. Mais nous sommes contre le népotisme, nous sommes contre le tribalisme, nous sommes contre l'injustice. Biloko wana nyonso est bloqué pour pouvoir à Mukonzamboka. Tout ça là pour soutenir Mukonzamboka. Et puis tout sengi na ye, pour sala informateur à sali et mon année. Tout senga informateur. Moi Namboko Augustin Kabouya a comme formateur. Voilà. Et les restes nzambe ndaye. Olobi na réseaux sociaux, bazo publier ba gouvernement combat Timothée les noirs eza na tondi nzambe matondi. La sengi informateur, merci. La sengi Mukonzamboka, merci. Soki Mukonzamboka akotala ke na kati équipe pour gagner coupe, il faut dans la elenge wana Timothée les noirs oya tambola ke elenge na elongo na bilenge ekezala bien. Tozo penga bana ba soda. Jeunesse ya bana ba soda. Injustice eza mingi na bana ba soda, bana ba policier. Bokota en contact na sur son patriotique. Toza na programme moko tokosala ngo rien que na bana ya ba soda basi mibale. Mungongo na biso efo yokana. Et qu'est-ce que batata na biso baza na Goma, baye baketi bazo bunda, baza bango mokote. Non seulement Congo nyonso ezana bango, mais biso pe makila na bango, tozana bango. Donc merci pour la mukolo ya lelo. Tozo benga mwana mboka, tozo sala déclaration politique na biso étant un mouvement, mais nous sommes un mouvement ouvert à tout le monde. Toza parti politique. Il faut nuance sur Anezala. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement de jeunes, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Na kati ya jeunes wana sobo moni bampaka bazala biso keba mutako za la mpaka mena mutu na ya zelenge. Bomoni ba mama ba telebi lokola bilenge. Ça veut dire les plus importants zani ni mungongo yokana. Donc voilà. Pona lelo to tondi bino botondi mingi. Tozana se ya moi. Tozali ba o balingi ba contacter biso baya. Numéro la biso, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques. Nous en avons plus de 143 97 433 99 99. Plus 243 97 433 99 99. Déjà pour l'information, prochainement, tu reçois la point de presse, la siège de la Bissomogo. Donc, siège c'est Monani. Tout ça, ça a déjà mis ça là. Bureau, ils ont moins Kiti, ils ont moins Langi. Donc, Mbalasi, Matorokuta dans la siège pour vous comprendre que Oyo, et ça nous va dans le poteau, blablabla, mais tu as bien tout ça là, parce que mon Konzamboka, n'a pas l'ingénieur sur le Congo, pas hôtel à Bisso, alors il faut siéger ça là, pour que ça va travailler en réflexion pour qu'il y ait avant. Les candidats a déjà légalisé, on est en ordre. Merci à gouverneur Ngobila, notariat et notarié. Merci beaucoup à maman Rose Mutombo, au niveau ministère de la Justice, F92 ici et Bimi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes là pour l'école.
tobengi ndeko ya kotelema liboso ya tala nanu miso na biso pa biso bamama tozonyokwama biso bamama veve soki alongoli badroit wana ke badroit biso tozwaka ba NTRT tobanda dosi wana banda kala meloko moko esalamaka eza te réponse moko malonga eza te oyo balongola badroit tokolo balongola badroit wana azwila biso bana ata mwana moko kaka biso tokosepela mama Denise tala biso bamama na yo tala age na biso bamama tozokende kovandaka na balabala oya kosenga tokomi lokola bamandian me bandibali na biso basalaki na DGDA basali bazwi pension mpenza basali mosala ya kobunda mpenza mpona kobatela mbongo ya mboka me sikoyo tala biso bamama tala pasi tozoka mama talela biso likambo mokonzi ya mboka yoka mpena message oyo papa kabesa tala mawa tovandaka wana na balabala wana tozovanda na balabala ozomona biso te moi tozovanda na balabala papa ozoleka biso ozomona biso te soki lelo toye kotelema awa mpona oyoka biso message tozotinda mpa na yo papa kabesa toye koluka yo na message oyo tozotinda mpa na yo fongola motema na yo papa tala bamama na yo toza na mois de la femme sikoyo papa okotika biso kaka boye benga biso papa ata na message toko benga biso tala biso penza tala bana na biso papa tozonyokwama toza na vie ya pasi bamibali na biso basala na douane bato nyonso bazalaki miyibi te mpona kotonga mpona kosala boye eloko moko te tala ba age na biso tokomi biso bamama tokomi bakoko me toza kofandaka na balabala mpona nini pasi eleki papa tala na biso likambo oyo zwila biso ata mwana moko na bolingo ya tata nzambe biso toyambaki yo mpona yo ozali tata oye mpona fongola motema na yo papa mona biso bamama na yo papa président tala biso social yango olobaki social yango biso bamama tolelaka kaka papa tozokende butu mpona kovote yo papa Kisekedi tala makambo oyo mama Denise yoka biso bamama na yo toza bamama na yo soki ozomoni mama abimi na balabala kovanda boye pasi eleki mingi tala age toza nango age moko ya kovanda na ndako soki bazwi biso te mwana moko azwi mosala tokovanda na ndako mwana azoyela biso mwa matembele tozolia me soki tozoyaka na balabala kovanda moyo mobimba po soki souffrance eleki mingi papa kabesa fongola motema na yo papa bana fongola motema ozwela biso ata mwana moko bon biso baex ya ja ya pe victoire avec stagiaire après plutôt en transgazelle nous déplorer comportement au cannabis et les autres traiter du bana mboka pourquoi ba expatrié oyo bazoya ko investir na Congo pona ko sa chômage bazoya lisusu nde ko sacrifier vie à ba congolais à tel point que non bana ya pe victoire aye o azoteka société na ye ndenge ezalaka so avoteka société il faut aussi la nana bateau ce qui va intégrer société à sika ba intégrer bongo te ye a imposer biso système na ye ndenge na ye akenda ko contacter 15e mairie inspection provinciale ya travail pour basala ba calcul ya ba décompte fino na biso 15e mairie a sali calcul alors batini na société lobi akopesa mbongo wana te po mbongo eleki ebele biso te moto kendaka na inspection ye moto akendaka na inspection alors mosala bango basali a rejeter yango alors tout le monde qui plus loin la contribution sociale na biso ya CNSS a versé yango te et puis a déclaré biso te mais a kataka biso mbongo chaque fin du mois donc total comportement métier au libanais a détruit vie à ba congolais et belé a to yibiti soki dans l'avenir ba bina biso ko zangeni po bande okata biso mbongo ko tibiki dans l'avenir bongo wana CNSS to ko banda ko récupérer yango afuta biso mpoto bande ndoko vivre mais ye mbongo wana asayela yango na commerce a gagné beaucoup mais biso ba congolais to travailler na perte plus loin ndenge ni de ko mboki lobi salaire ya moteza sacré okoko kanga yango te mais ye ba décompte fino na biso akanga yango na minute oyo to mona boy plus de 5 mois auto enregistré parmi 368 personnes auto ça ça compter ba AVC ça compter bana o bazotika biso à cause ya kozanga mbongo ya ko traiter bango nde yango lokwa tokutani na le général de la rue monsieur le Timothée le noir oyo alobaki non aboya na corruption ndenge alokoti biso ndenge tozokende kobetaka ba porte partout nde tozosenga siko lisungi ya mokonzi ya mboka peuple na yo bazokufa soki otiki biso boye en tout cas tokosila biso nyonso libanais azobeta to babike non ye aza amina yo Mustafa Abu Dawi soki Mustafa alobi ke non aza amina yo akosala nyonso ya lingi parce que yo okosala ye eloko te donc ton limite ke ndenge yo zalaka sensible na pasi ya ba congolais oyo ka peuple na yo ndenge bazo souffrir bazo sila na kokufa boye en tout cas chef de l'état to senga implication na yo na dossier sinon tokosila donc o tokosala nango lokola déclaration yango wana mama Denise otika biso te basi baza awa donc bazo sila bana moyen za te bandako to bima to koma wala na ba église
donc moi eza te soki botiki biso na dossier oyo tokokufa toza na parquet général à Gombe bomeka kotala mpe bomeka kointervenir na dossier sinon tokosila biso nyonso oyo nakokoloba mpona biso nyonso yango wana biso tozali batemporaire ya DGDA direction provinciale Kinville sous direction Bitingobila tozali bato oyo tosali mosala mingi ya douane oyo toservir mboka na biso na recette à travers entreprise na biso na kati ya direction provinciale bandeko na biso batemporaire bazali na Bitingobila biso yoyo batemporaire ya biti tozali mais tozali sacrifié na injustice ya autorité na biso biso tosali recette mingi toza konyokoma bambula ebele jusqu'alors toza mécanisé te baza koreconnaître biso kaka te mais tozali wana bakonzi na biso ya province bayebi biso bien na engagement soki ekomi bazozwa bato mosusu oyo baza konyokwama te baza koengage biso biso toza kotikala bambula ebele toza konyokwama jusqu'alors situation na biso eza résolu te nango tosengi na chef de l'état atala makambo oyo biso toza bajeune olobaki emploi mpona bajeune ti sikoyo bajeune ya DGDA batemporaire ya DGDA biso tozali tozozwa solution te na makambo oyo babwaki biso toza kosouffrir biso moko tosengi mpe na DG na biso oyebi situation oyo bien mais motema makasi kaka tosengi na ofungola motema papa soki oengage biso eloko moko te okopete tosengi na yo oengage biso trop c'est trop oengage biso toza baélément na yo tocontinue kocontribue na recette ya trésor public oyo biso tomonela yango pasi mbula na mbula eloko tokoki koloba yango wana fongola motema engage biso eloko moko te oyo yo okopedre soki oengage biso soki te biso tokokontinue kaka kolela na mokonzi ya mboka jusqu'à ce que tozala exaucé na requête na biso trop c'est trop mingi ya komona biso mpe ya komona bino nakobana liboso na numéro 1 ya mboka na biso oyo tobengi na kombo ya Fachi Beton soki ye te eza na moto mosusu te oyo tokokimela mpona se ya moi après nzambe c'est Fachi Beton ya mibale totali mpe CG Sokabuya ye nde moto ali kopesa biso nzela oyo tokoki kosala makambo kitoko na mboka eloko ya monene yoki tokutani awa ezali nini biso toyali batemporaire ya DGDA Lufu frontière précisément Congo central tosali plus de 10 ans na kati ya frontière tosali oyo tokoki kosala en tant que bandeko baja ya mboka na biso mais jusqu'à lelo litomba moko tozozwa ezali te banda DG Rugwiza si lelo tokomi na DG Kabese il n'y a rien de change donc eloko moko ya malonga eza te c'est pour cela totelemaki lokola moto moko mpona koya koréclame droit na biso ke bazongisa biso na nzela oyo esengeli tokoki kozanga toza liboso ya DGDA wana toza déjà 4 mois tololaka libanda chaque jour nzambe asala bazoengage bato eza mingi bana basi oyo baza ya minene wana biso tozaka na bazokipe biso te et chose grave topedre mpe moko ya généraux ya biso na kombo ya Shagi Mas mpona souci ya kozanga mosala yango toali kosenga vraiment epai ya mokonzi ya mboka le garant de la nation Fachi Beton linga ozongisa mpena biso oyo s'impliquer na likambo oyo ozonga badroit na biso lelo DG azona bango bien DG Kabese azali camarade ya Fachi Beton batanga na ye babeta bible akokosala soki kosala moto akokende epai azali te soki mboka tokomema mango na kikamaraderie carrément tokende libulu yango toali kosenga mokonzi bato bazali korespecte oyo te esengeli ke po bazala libanda il faut bazala libanda eloko epesi biso pasi makasi avant ye azala na poste wana moto azalaki wana ezalaki DG Rugwiza bolimbisa ngai na terme na koyeba malamu azalaki rwandais mais aki na bolingo ya bakongolais azongage bakongolais mais sikoyo yo ozali mwana mboka ya biso moko ya ndako ozomona biso nde baétranger yango toali kosenga toza na posa te ke no papa motema onelemba te eza badroit na biso il faut tozonga na nzela toza na besoin maki application ya chef de l'état likambo oyo ekota parce que ntango basala biloko ya bongo ezali bango mais lobi ekoma Fachi asalaki eloko te tandis que Fachi asala mosala na ye mais bacamarade nde bazobomele mosala vraiment bandeko nazosenga na biso tokolongwaka wana te tozolela libanda soki tozuki ende konti te lokola moko oyo eza kufi basali mpe eloko moko te tondimi tosila komba Fachi ekele liboso ke tokufi mpo na mboka na biso
biso touti Congo central topesi mokonzi bavoi oyo ebele oyo baprovince mosusu bapesi yango te. Comment tozala sacrifier lelo boye? Comment tozala sacrifier? Mibale kitoko boye bapapa ya bana baresponsable tolalaka libanda 4 mois souffrance mbula moi na nzoto bino bokeva na malili makambo so normal déjà kota sur la porte na été akoma kota la porte mususu akima biso mais lors malamu auto ko sepela bazo reconnaître biso te mais ba reconnaître biso na ban tête ba komeli biso deux lettres na ba lettre wana ba reconnaître biso ndenge bondi ko reconnaître biso bozo sa biso na nzela biso peut permettre lobby tozo na biso tozalaka to mona mabota na biso mingi ya commercialité na osengaka na mama Denise o ezali mwana yo ya ba mama biso pe tolinda ba mama na banda kuna bana ya basi bakoko na yo tozala besoin to mona bango to moni mikolo be to moni bana biso te mama kota likambo oyo bino mama nzamba yo kala bino soko lobi likambo papa koyoka pe biso to kozala satisfait soki lelo ke ezalaki papa za pembeni na biso te na yebi te to le pousse na mboko yo pe to sala ndenge nini yango to ali ko senga na mutu nyonso ali ko contrer vitesse chef de l'état pour le travail na ya pour amener biso na sentiment na bango na sentiment premier mandat papa longola ya malamu akende kofanda bisika esengeli kiazala bisiki ya bato bazali konyokola bakongole yango nali kosenga pena chef de l'état s'appliquer na likambo oyo rapidement po tozonga na bato wana biso mina koloba ya monene ya like nzambe abatela yo deuxième mandat lokola ezali tolonga pe troisième quatrième ozala lokola papa mobutu nanga umelaki eloko na kospikela yango nayebi soki ndeko mosali na mwani lokoma moke akoki kobakisa. Merci beaucoup. Président Pénaté, on a remercié le général de la Rio, cette étoile, la grâce nae, nous avons évité beaucoup de choses. Oh, mon président a aussi pour nous parler. Ce qui est salami, vous allez bien fait à battre les sous Vatican. Ça peut faire à vos jeunesse, n'a vu sur la campagne. Bon, je manque même bien. Juste bien. Merci. Front de jeunes pour le sursaut patriotique Fachi 20, une structure associative de jeunes qui soutient et accompagne notre champion, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la conduite du patriote, le noir efficace Timothée, pour la réussite avec brio de ce second mandat pour le bien-être du peuple congolais. Mu par le sursaut patriotique, nous avons pris la décision de matérialiser la vision du chef de l'État pour sa politique générale. C'est ainsi que nous avons lancé une série d'activités d'envergure à cet égard. Tenez, nous avons eu à organiser des concertations avec d'autres regroupements et associations de jeunes disséminés de partout et à l'issue desquels il était sorti un mémo à l'intention du chef de l'État qui comportait les déshydratats de la jeunesse congolaise. Stupulent, la prise en compte de jeunes dans le prochain gouvernement, y compris ceux issus du Front de jeunes pour les sursauts patriotiques FJSP bar Fachi 20. À l'instar du quota réservé aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. L'intégration de jeunes dans le nouveau cabinet du chef de l'État à mettre en place dans les entreprises et services publics, aussi bien dans les missions diplomatiques à l'étranger. En outre, dans le cadre des démarches citoyennes, le Front de sursaut patriotique Fachi 20 a fait sienne les revendications des temporaires de la Direction générale des douanes et assises de GDA licenciés arbitrairement par le DG, M. Bernard Kabissi. Il s'agit de ceux de Loufou, DGDA Bichungobila, le maman veuve de la même boîte. Ces derniers se comportent en homme fort pour être l'ami personnel du chef de l'État. Dans le même ordre, il y a les cas des agents de Pain Victoire,
licencié illégalement par les DG de la dite usine de panification, un sujet libanais, brillant dans l'arrogance de détenir dans ses poches les autorités de la République en tous les niveaux. Eu égard à la situation politique et sécuritaire que traverse actuellement le pays, le Front de jeunes pour le sursaut patriotique se range derrière son champion, le président de la République, dans toutes les démarches entreprises pour résoudre les problèmes que la RDC traverse. Les FJSP Fachi 20 condamnent l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23. Soutenons le FARDC engagé dans le combat pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous soutenons le choix judicieux du chef de l'État porté sur l'honorable Augustin Kabuya Chilumba comme informateur pour identifier la majorité parlementaire en vue de la prochaine formation du gouvernement. Les FJSP Fachi 20 demandent au président de la République de désigner le prochain Premier ministre issu de l'UDPS Tshisekedi en tant que première force politique issue des élections du 20 décembre 2023. Ainsi, en ce mois dédié aux femmes, toutes nos pensées se dirigent à elles, et ce particulièrement à celles de la partie orientale du pays, nord et sud Kivu, Touri, sans oublier Reste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République Fachi Béton, que vive les FJSP Fachi 20. Nous vous remercions. Oui, merci Mingi Valenza pour Sanga, Bolanda Kibiso, partout dans le monde entier à travers chaîne Mingi Bolanda Mingi, on a beaucoup de les noirs, on a qui beaucoup moins les noms, comme de la Latina Kaka, ya Bango, Bakula, Libanda, on a beaucoup de Bango, on a un gamme de victoire libanais, le biais il y a une justice la proche là, à Taba Fundi et pas Iwapi, Bakosale le côté, on a peu DG à DGD, le biais Azali, Moninga, il y a président Félix Tshisekedi à Tabo Fundi, Balakama, et donc on va te vraiment Timothée le Noir, Azana Kakapona, Kolobela Bango, Tebikie, justice, Yamboka Biso, Kosa Mosala, Bandekonomse Bunda, Bakouzoa, Cœur de cause Nabango. Merci de votre disponibilité partout dans le monde entier. Merci à mon vieux Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne. Merci à mon vieux David Olito depuis France. Là, nous sommes tous les Amazonites Tokutani, la